ba veuve 8 na mwana na bino de la paix biloko lezaki ya mutu mususu te na bai pete ke coquette afongola yango na baki ape donc ndenge azwaki alingende abengi bino bofongoli bosala nini bopartager mais na kati ya carton 9 colis oyo ezalaki oyo na komai bakombo eza de la paix mwasi ya papa Doudou, mwasi ya Lokuli, yo moko mama sans souci, mwasi ya papa chef Pululu, Lisala Ngomba, Dadi Kambala. Donc attendez, donc na bakombo akomi atindeli ngango eza na téléphone. Alors maman na ebisinga bongo abi ezaki te ke colis ya coquette. Siko mwasi moko boye bibiso taza musika za même pas ndeko ya papa bana akanisi bango. Alobi atinda pona ba veuve na ba orphelin. Po ya moni même bible zolo ba kaza zambe ya ba veuve. Donc azuka pa ya ba papa oneza ba nzamba tindi man caché moko ya epe. Siko yo ba opesa te. Na sambo nini yango lisusu. Nini yango? Oh non pesa subulu kana te. Non pesa subulu kana te. Oh. To solo la ki le bezo pesa. Na pe na voice mama bikima buzoba. Rage que nous avons quoi na ce qu'on a tout ni voix pesa na tout so na zwi biloko ngo na me mama pa mama mado akabola ngo biso abina nga en tout cas biloko na nga ezaki biloko na sa na ngo boutique eza biloko bile atinde nga siko badina bakoli yango photo ba valise ba carton non ba carton nga atindela nga ni moza ba 3 carton na ebisi koko tabenga bino na tuni zize coquette abengaki na tuni o abengi te alors na vana na ebika ata mususu ayoka ki sango me emiyela kite koyeba pe kolia on ebete eza nini eza mbongo to nini wana pe na yebite na benga yepe lisute na zelaki yende mu ayebisinga ye faut rappeler nga lisusu maman biso to zwa ndambu to kabo to kozala na congélateur to na biloko mo na kati mais to teka ngo ndenge moko te ube to na congélateur mais zana biloko oyo za na kati za ndenge moko te bona bombela baninga pourquoi nga na bengaka parce que na si jinga ndeni ni yo ba ye kotikela yo o bengi baninga to tenga na ebeka ke